Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda, pas malade kidi. Mbote na famille nanga mobimba famille nyonso obotala nga na benga bino famille nanga nzamba pesanga bokoma famille na ngai bokoma nyonso na ngai donc nzambe lokola pesanga bino fona pesa bino ba mbote bino bolandaka nga nzamba lola abatele nga bino abomba bino a protéger bino akangola bino na mabe. C'est-à-dire, ma bénioso, au monde des ténèbres est préparé. Et ça là loin de vous au nom puissant de Jésus. Yozo talanga na longoli maladie na nzoto na yo. Complication na soit santé. Na benga nango musika nzoto no nom de Jésus. Na ndak na yo maladie ya makasi ekotate. Soza maladie soit guéri au nom puissant de Jésus. Tikanzamba lola abate la bino. Abomba bino ya malamu za la partage na bino bole la te bokele la pété nzamba pambola bino abakisela nga bino o ezangi. Merci beaucoup. Amen la déclaration na saleli biso. En tout cas to s'abonner, to aimer, to partager ba commentaire, ba critique na bino eza vraiment très important. Malolo beta lisolo. Bande konanga lisolo ni na beta na lelo e. Lisolo ni na beta histoire vraie. Quand na oloba naza na tenter à kozwa lisolo moko eza fabriqué so pendeli na ina ngopa bino non o no beta eza lisolo ya misu nange mona matoi nange yoka nyoso témoin wana ezanga de no beta biso lisolo eza la famille eza na papa moko boye bazaki na Kisangani avant na bande na ba camarades na kaka avant na ba camarades na amoni jeune fille donc jeune fille il y a 17 ans amoni jeune fille 17 ans zoleka asepe na jeune fille wana landi wana na ketika yo kaneza na ketika o jeune fille na pandimi OK tika nga ke paki otika ye atepe ditoi asepe na fille wana alingi ti bakomo ba okutana non nous kokutana ba okutana ba omonana bisabi ko kanza te ngane na lingio pona nzoto non na lingio pona honorer pona bala yo na lingio pona nzoto no te prévane na sengo nzoto no te ti no sani ti na ko bala yo allez akepe na famille ka ndezalaka aso azaki na posa sola na mama na papa pona fi wana aya ko bala yo moi na 17 ans tango akei na papa na mama ba solola mama na papa ba ebisi ba lobi te mwana biso azana no mwana mukie azotanga akoki pe na libala te abongi pe na libala te soko za na posa libala oza na posa obala mwasi yaya na ye azali bala yaya na ye nga alingi mwasi nalingi ye naki bala yaya na ye sundeni biye ya za mwana mukie mo obala ye ezati aza pe na yaya na ye azali malamu kutu obala yaya na ye ke obala leki abi sava na mona kasi yaya pe akendaki ka kotambola ka ndezala wana bisava yaya zate yaka lobi na ba ero kaka okutana na yaya na ye tant pas bibi jeune fille na ndiko leo mama osali bongo pona nini fallait kaka boyeba ye ato bala nga sikota bakinga na kola na ngai kwa ni bosali nga boye non simba te mama lobi si c'est comme ça azui le kinayi azui mwana ye atinde pa le kinayi anakin aya kutanga allez mobali pe akutani pe na yaya bon moni pe yaya za bien sepeli pe na yaya ndimi pe yaya pa ndimi na ye baye kolingana babalani tant babalani babotu mwana liboso na césarienne
Maman botimo a liboso na césarienne na bota mona mibale pe na césarienne. Tanga botimo a mibale po moi si atanga. Sikoyo bisika ba mité ba yo comité awa na kin. Moi sa tanga mobali patanga. Ba yo comité moi si mobali te ba mité moi si a na kin. Tanga ba mité moi si na kin moi sa binga na za marié na za na bana nga. Ba ye na mobali na bana mibale ba ye anakin papa moi so ki musala mobali otikana ndaku makam nyonso. Moi si suka moni ke musala komi ko liaye na obima obima wana ko ma retard na musala il faut ça ni na koma attend babota bon kaka mi basi mibali 5 balo kwa 7 maman lobi siko ngapi mwana yakuna exact c'est ça comme ça leki na yo ayakaka wana yo sanini eko sunga yo ponga la moni eloko sala te mabande ko bolanda lisolo bien leki oya na ndako ya ko sunga yaya azali leki o mobala sepela kana ye abisa ba problème ezate aya ko sunga ngai mobala o sate moi si mutasalaka leki pasa nini leki aye ko sunga ya na ndako yaya paket tango leki aye ya zuma paputi abimaka 6h30 abima 6h30 pas abima 6h30 azonga ka ba 22h ba 23h donc azaki protocole ya ministre donc avant ya kende fo ministre sanini abima après ya zanini azongi mona tango ke musala kolemba na ye na ngope na ndaku alie kaka sanini alali papa so linga simba nalembi papa leke sanini leke papa aye ko bala invitation pe eye moi sabi ngala okena ngate bokende na leki na ngai na lembi bakena leki pe bazongi na pe normal pe loko peza na ngote akei nzabe pala la rate mobali akota ba demande ba ko benga ye ba ko benge na société moya munene peza munene makasi ba bengi pe mobali pe akomi ko sala bali pa ko sala bande ko nga avant no ba benga mobali moi si siko tema ko me ko sala temeza lisolo quand on bloquer on nyoso te quand ni na obeta bozozo nga ndam moi si te ba yaki yawa ko sala na ko me ko sala comme ko maltraiter siko mobali ye alamba te nyoso ka leki ni mutasala leki lamba leki servi mobali makam nyonso po ya oke lukambongo abando sasa asu musala ye mo sa musala na ezate fo sa leki sani leki aide leki sala musala ndepe mobali ya kozo musala wana pa moi si pe zemi za la ya mobali na ye kaka za mobali na ye moi si pe ndatambola wana azate ke babimaka so pe na nani non babimaka na boso pe ndeni te apenda fidèle na mobali na ye abima te fidèle na mobali na ye aye kobota mwana misato césarienne docteur ayebisa bien en tout cas kobota lisute ndabota lisute ngam na mobali na nga jeune ngape na jeune bo aboti mwa liboso mobali ya mibale mwasi ya misato mobali papa mwasi bana ba mbeska ezala ona na ndako kana ndako kana ezalaka l'équipe abinga fona zonga classe akoma na nena e termine fa passer 6e atanga quitté atangi te sko ane wana yako vana pa ndeko na choma kisko fa passer ane leki fatanga sko a passer 6e nde leki na ganti ayo commissaire 6e daka 6e ndeza makambe belé msu ba cours ya dissertation so pe ndeni ni kande batikala to leka kuna to eminde ezalaka l'équipe ko lebu peseni ne kotiti abisi yanga la ko kala ngati na ba classe boye bozwa kaka mwana musala ya pe mbongo ezabi sava problème ezate bazwi mwa musala ya pe ayoko bota boti pe na césarienne baza mwa bébé wana te bapesi congé ya 3 mois avant leke koma kozonga ba retard ba 20h ba 22h mona so leke aye leki minute buke boye mobali pa ye siko ya ko mona ngo moi suspect quoi mona ngo moi suspect ale ide pesate ke leki nanga ko bima na mobali nanga ide pesate nzoka nde leki akomo bima te azongeli bolingo na ye bolingo ngo azongeli batikala koyeba na nzoto te na mobali bayeba na nzoto te ezaki kaka ya abala ye baboti baboyaka esimbaka te nda bala yaya tolanda lisolo ya pe ayokozwa zema misi ya 4e ajuza ma 4e boye compliqué comme basala boye bakate ba trompe basala boye
bazu ba balusi se pe ni na ngwa ba balusi matrice bakati ba trompe ba mnyos pe compliqué ke penza aboti na césarienne asali 2 mois l'hôpital abote pe na passe 2 mois ezaki entre la vie et la mort ti esili ayeko ozonga ndako tango avanti na ndako wana musala pe ndenge zo nde bande ko sengela musala simbité ba pe misi ba bien en tout cas soko comme koloro comme makasi ostopela makambo obota ndo yo ozonga musala biso toza posa makambo ekende yo ozonga biso makambo sima ya pe musala seni ni effréné mobile pe ba matake promotion te ba matie promotion mama leke komi siko ko bolingo seni e manifester siko komi ko bude ya komi ko maltraiter ya komi sopende ni na ngwana mobile lobi trop c'est trop en tout cas ngai na komi ko na ko kasute na obima te me na zongeli bolingo la ngai ayebisi mwasi na yabi atuka nga na okokana nga sute na bombi trop na zongele déjà bolingo la nga na leki na yo atuka nga na okokali sute na vivre na leki na yo nde leki no azana zemi mama na ngai ya piqué crise o to sa ndeni ya piqué crise o to sala ndenge nini famille kita famille kita bandeka mobile balobi nani babeta mobile soko bimi soko akutani na ndeko na yaya mobile babeti mobile bakutani bwe babeti mobile abia tuke simba te ngalo kwa babeta nga na ozaka na yo yaya pe libale sila kate esilia tikali wana atikina bana atikali na leki leki akoma ko maltraiter bana yaya na yo ndire likamu akoma ko maltraiter bana yaya enzo ya bota reine Angleterre mtoninga bota reine Angleterre sikoyo ko maltraiter bana yaya ko maltraiter mobali pe affection nyoso apesi na mwasi na liki wana za libumu ti ayeko bota aboti mwana mwasi bakomi combien 5 mobile pena ko linga mwasi lokwa likambo ko linga mwasi changer jipo mabe a changer voiture mabe mwasi kota kenda ina papa ina mama ina bandeko nyonso abiba mabe po anini balite ti leki na tika na libala seke balinga kaita kabwali na famille tikali yemoko abi na ozala mutu te na ozanga moko kuna pe mwana senini mwana botami mwana pakoli mwana pakomi na 3 ans to mwana komi na 3 ans mobile pe kuna so basala so pendeni na ngoe musala ebe bakate musala nini ebebi musala ebebi nanda kwa nanda ko futela na bana combien na bana 5 leki ayebi nde basala eloko te soki classe banda ko kende bano futa mbongwe mutu eloko ezate koteka ayebi te ya kufeleka ba chaînette akufela ba jupe atukufela ki kolia komela talaka bato bakoli na via passe sika yo sutukela siko talaka ndezala avandi mobali musala ezate mwasi pe comportement mabe wapi leki mutema mabe comportement mabe musala mobali senini ekufi mwasi pe ya bisika kenda kinzamba lala ata pesa musala expecter na bisika mobu inspectrice so bala inspectrice super inspecteur ka yango wana nyonso akomi osala quelque part mama milelo mbali banda ofutela garantie sila rate esili osa ndeni mutu moko bo mobali asovaka akenda pe poto à travers mobile abi ça va benge pe moshenga na osufri na okokate na osufri pena na okokate abi ça va na zana lopangu nanga na bibwa na lopangu nanga na bibwa soki boko oke kovanda kuna mukolo kozwa makoki bolongwe bana pe basani bala bakoli na ministre na oloba mwana liboso mobile aza docteur mwana liboso o ya bota ki aza docteur na hôpital moko boy songolo paka ya mibale aza journaliste na réseau ka na chaîne moka ya Congo kaka aza journaliste banda basunga bango mukolo bozo esika papa dondo bisika na lokola eza bisika na ye awatangisa bana mbongo ozwa wapi ta bazonga mbongo ozwa wapi mutatangisa bana mwasi na ye mama bana ye wana kutinda mbongo bana bayoko yeba ke parce que bana bazaye mikie tant atike bana bazaye ki mikie
mais ko ba vérité que maman na bango aza quelque part bana ba koma quelque part maman na bango ko senga mbonga otangisa bana ye depuis ba ne ba sisa ba classe wana ba ne ba zuzu ba misala ko ba osala quelque part ti le lot na lo ba na 2022 oyo oya ma solo akala mais eza en cours ti 2022 na lo ba na ma solo oyo mbala moko maman papa comment qu'on souffrir na ebisio taka mutando tambo na jeep mutu bongo esala kama yele 00 numéro 1 ama ele makasi pene makasi mobali moi c'est des bourriques ayebi lote leki nde bourrique mbala moko musala pesa la tenini e bebe makamna so pe bebe wana sikoyo lisolo eza nini ba mama lisolo eza nini mwana suka oya mama mwana suka bakole ye mama linga sa nini asaila mwana feti papa lobi feti ekosala mate parce que mwana eleki na ye linga sa nini alingi a présenter bazo mbongo wana bafutela mwana wana ya leki Minerva ya lobi nani ngaye na souffri leki na nga abotolanga libala na ngina sala mwana nga fete bandeko ne bali basala mwana ndeko na bango fete basala ndeko na bango fete te allez ba ko sala mwana bino za lokwa kizengi lokwa lipelepele basala le fete jamais sikoyo leki nde la famille kabwana atikala ka yena mubaka bango mibale batikala na mobali mama lobi ata likole kitina se akoki jamais kolimbisa leki na ye Yesu yemoka kita aloba ke limbisa soki Yesu akiti te olimbisa ka yete aibisi bana na ye babosana ke wana za papa na bango babosana ke wana aza ndeko na bango babosana parce que bana batikala kozala reine ndako papa na bango te bana babika via douleur pe ya passe ya basi ba na ngamo mama na bango siko muta pesinga li solo docteur mwana liboso na pesinga li solo oyo alobi aza na posa basangisi mbongo parce que kolo lopangu wana aza na posa sa misana lopangu na ye abi déjà 18 ans ngo banda tika lopangu ana posa tonga lopangu na ye flat atika lopangu na ye papa za bisika ya kokende te muta pesinga li solo oyo eza docteur muta pesinga li solo oyo ba commentaire na bino conseil na bino eza nini bandeko na ngai famille na ngai conseil na bino eza nini basombela papa na bango lopangu to balanda oyo maloba mama na bango alobi mama na bango alobi boye oyo akosombela papa na lopangu parce que soka sombi lopangu leki no ke vanda wana akosombela papa bango lopangu abosa na ye babosa na kende mtu mama na bango babosa na ye abilelo mbeli na libumu nanga na bimisa bino na souffra pona bota bino botikala kozala na kimete na ndaka tata na mama na leki na nga ngam na futela bino Minerval so bokomi lelo za cause na ngai nga bosombeli nga lopangu te parce que mama ndakenda osala vie na ye akutana na papa mako boye pe papa na pa bota nde bavanda ensemble na papa na baboti te aza esika mona papa na pa za lopangu na ye baza ensemble na mama wana baza esika moko babala na coutumier civil religieux babala na mena babota te parce que papa za na bana ye ba na poto bango nyonso ba na poto na mama o aza na bana ye ba na papa na position bien siko docteur alobi boye basombela papa na bango lopangu ou pas parce que bango ba banga malédiction ya mama na bango tolobi nini conseil na nga na lisolo eza nini ba mama tangu yo yebi ke leki na yo aza misu pai pona nga na condamner moi sur pourquoi na condamner moi si na condamner pe mama pona nini ba yeba ki déjà ke mobali azalaka na bolingo ya leki na ye pourquoi bandimaki leki ya na ndako ye moko asani ateki libala lokola pe nzamba peso déjà bisika ozana bisika na yo aza mwana mama na yo limbisa ye ozo bloquer nzela bana na yo limbisa ye parce que yo kozana ndako libala mama en tout cas docteur limbisa ngasa mama o aboti yo soki azo kangela ndeko ne kandati lelo seke azala kana bolingo ya papa na bino en tout cas alimbisa
to s'abonner, to aimer, to partager. Tant on moni que mutu aza vie mabe ko ekotia na ndaku na yo te. To tika koteka mabala. Mibali bazalaka na bango faible, bakokaka nzoto basi te. Kosala erreur grave te o kotia mutu na kata ndaku, mutu wana za misu pai pai. Bato baza na kata ndaku, ata baza misu pai pai te. Yebaka ko sambela pona bato baza na kata ndaku na yo. Merci beaucoup. Bye bye. Na prochaine lisolo ozala jamais desi. Benga yo tozana lisolo na osanga te ko partager ngona famille ko la pesa ngai. Bisous bye. Bye bye.